Nazana problème oyo nga moko nazo comprendre te déjà 4 fiancés. Nako benga ngono fiancé te po ba pesinga na eloko te ba proposer. Mi balé ba lobela na nga vraiment vérité ke ba yokanga solo ya masuba. Mama oya biso asuba masuba asukola nga na nzoto. Premier fiancé na nga akendaka bongo ya mibale akenda ya mibale ayebisanga. Mama masuba sukola. Ayoka nga solo ya masuba. Maman na ngolo ba bien. C'est bien comment j'aime ma mère. Obe loko so mama yokangu. Bo beba na moko. Toi tu me dis la monoko na ye. Mais mo bisi comme njambe batunja malobi na njambe. Yena yo so na njambe bu. Yende prophète na bien maman nzebi. Non. Il y a pas pasteur na biso ya respect. Na ma bête na kasi prophète na bi maman so dokiye. Qui est impolitesse na ekasi. OK. Ba ba benga po ni tebe na impolo benga ngapo. Ka pe ko garder titi na mutana. Benga ngapo ngale ndoki. Oui, pas une nature sur le sambia. Na ebite. Oui, éviter. Parce que Bakambo est à sur les aliments dans le samba peut-être au compta. Et now il n'a la sur le Kambo et Batamina San. So na o to ma yo be na ko pote. Se na yo o confirmer ba maman to ndoki. Tu vas normal, mobile, botisio, tiki no ye ake. So simbi na ngoto to na. Tu kabo na biska. Si yama to zoke. Pourquoi ils aussi simba? C'est question pour me tourner. Mais En plus, pour moi, on a été makambo, ça va mon ko et la presque ni ba. mudo Ni bali kaya kabake. mudo do gravise makambo na to mama ba na facile. Moi, ya comprendre na pour le moment. Exact. Peut-être pour comprendre les jours maman a ouvert fait peut-être pas tout il est froid parce que la minute c'est comme si à chaque fois ceux qui moana en foutement ils a dit corona baché la tête content Ayo gate. moya yoka. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya ko pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal bolamo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue être tout bandit, et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presquegratuit.fr, qui aime payer plus cher? Personne. Mbote bala nyonso sur bazolanda biso na kati ya chaîne chez biso télévision na émission malamu bolingaka makasi émission on ezali bravo Jésus émission pesa bato belé
ils ont la solution en tout cas nzamba pambola émission bravo je suppose yango ya kité mais ma beauté belé za ko panzana ndende ko moka ko melinga na salobi papa ngake na so église té azana pota binga la fin de la gare bravo Jésus c'est l'église yango na epesa ba leçon belé usabi papa ngana tala ka nde na ngana yeba fo ya likambo pe na me maona nenga spiritualité pour bravo so tala on na bonzoto boy oza solution té mais tala contexte pour tali idée za na kata bravo Jésus pour que e bengana yo oza malamu mais tu veux bien prophète Eric olobaka nde belle mais bité musala nga musala na nzambe isenge kana lo baibele mais et tu changer malé mais parce que soki bazolo ba yote so ba peso ba remarque te se ba lingi yote na bi ke bato ba critiquer ba linganga pour que na améliorer musala nzambe ya lola en tout cas mon abino ebele apambola bino ba ini pe ya biso de biso mbote ebele pour sambino to sala musala te même nzambe yemoko ana opposa qui est le diable l'opposition est d'arabiso bato to zai pour que to me améliorer musala pour te ba comment nous devons marcher to pesi ba ndewono so mbote to ma Fabien to pesi mbote ebele bonne guérison Obiki Moussali Zon qui toka Tukanzama Pambolayo, ainsi que président Chik Moukadi, notre président, il y a équipe Mounen Bravo, ainsi que PDG, il y a Moussala Mounen, on a combat chez Bisso Télévision, Zambalola mon appel, Apambola, il y a Belé, mère doublé, en tout cas, joyeux anniversaire, il y a tellement qui toko, tout ça là qui y en a. Votre humble prophète Samuel Erika, son lobby de les 4, c'est mon anniversaire, dans Nabotama lobby. Lobby les 4. Lobby les 4, Nabotama. Bananion, c'est notamment les 4 avril. Après, c'est nous, Mbote Belé, joyeux anniversaire, Nabiso, bana le 4 avril. Biso, bana le 4. Ah, Nzambe, merci. Parce que mon colonel le 4, maman, il s'arrête, non, yo, Naboto, na césarienne. Moi, na césarienne, yo, Nzamba, colissé, pas comme c'est mon sang, Nzambe. Nzambe, alors, apambola, batu Belé, batu nyon, sur la Arabie, sur la, qui la poto partout dans le monde entier. En tout cas, Mbote Nabino, Sylvie Bayon, Kass, Nzamba Pambola, yo, ainsi que Dorine Kaming, ainsi que Astrid, na Sophia, Nzamba Pambola, Bino, Nabo, c'était mère double. Maman m'a passé, maman ba garçon, na yebi na kombo Anna Kapinga, Chamala. Et puis vieux César, na obosa na yote, merci beaucoup. Et puis ainsi que papa Momo, papa Maurice, l'outé, tes familles, l'outé, tes dames, papa Molabino. Les autres ami maman moko, aye na kane bravo Jésus Zaka. Ceux qui m'ont dit que tu es juste pour ma soleil la merabiso, yotoye. Maman moko aye kuluka biso, abenga biso parce que ekweleli kana to lo bakamene ne pe kweleli. Anamona ko ba vanti. Atala rabiso no muna no un seul défaut à kosaka mais il y a yepé kweleli le maman et kweleli et tolanda isolo oh très bien batumso papa to yeba kombote moi c'est le prophète Samuel Eric Kasson le prophète Samuel Eric Kasson un ministre nzambe met sa parole na terre sa malam donc nzamba benga bongo bana bomona na osaletini na komembo maman ekotala biso azana problème e komeli. Bravo Jésus, surprise, surprise, problème, c'est problème. Tout ça, Koboni. Faut te traiter en caca. Toi, on a choisi. Mbote, maman. Mbote, papa journaliste. Boni. Moi bien. Moi bien. Ok. Comment on est, maman? Comment on a maman Nénette. Maman Nénette. Ah, maman Nénette. Zamba Pambola, yo, na yo. Na yo, sambelaka? Na sambelaka. Ça va. To sambeli nzamba makoki nyonso to peso merci to tiki mama na salo boko na yo zala nzambe banape na suka. Na komo na Christ Jésus-Christ par la foi. Amen. Amen. OK. Maman na nek. Même elongi no ko papa mbezo funda ke tu as un problème. Problème ngezani. Oui, merci papa, trop de problèmes. Il est qui coûte aussi passer ngai. Ngai nazala problème oyo. Nga moko nazo comprendre te déjà 4 fiancés. Nako benga ngono fiancé te po ba pesinga na no côté ba proposer. 4. Mi balé ba kitanga ka bongo na yeba vraiment cause te. Mi balé ba lobela na nga vraiment vérité ke ba yo kanga solo masuba. Etonangai. Ah. Solo masuba vraiment. Taka ndengo mona nga boy mwa mobimba boy. Mais bayoka nga solo masuba mais na suba rapi na ndako te. So ikaisa te ke to koti wapi ka to fandi boy. Solo masuba. Yango sikoyo awa pour le moment nazui ta ndenge ezala kaka age peso pousa na pe nazui mwa mutu ya bien. On a monique vraiment awa vina nga ebungi.
na ke pa pembeni pembeni po toza bata katoliki tosambela katoliki bon ya cela namoni yango ke malunga eza te nakoma nanga kolukaluka nakendaki na église moko ya baéglise ya réveil quoi nakoma mpe intercesseuse kuna nasambela kuna awa mpe problème mama toza na retraite bapriere ka ndenge ezalaka bayebisi biso togene tosala 3 jours ya jeûne premier tour togena eloko te ti eleka toye lisusu jeûne oyo mpe balobi ya sec nga vraimen nabi te ngai fo nabalaka mobali oyo po ezobima nango mpe ya message ke mobali na yo ye wana me nazobanga makambo oyo ekomelanga lisusu nde awa kaka ndenge ozomona nga nauti mpe na priere naosolola na prophète moko ya église na biso aza mpe visiteur auti poto aye ayebisi ngai mama makambo naza nango na oloba ngo en public te mona nga na bureau yango ntango kilte mpe esili ndenge ezalaka kaka nake nabi papa ngai mama oyo obengisaki abengi pasteur na ngai abi nakoloba biso mibale te papa regarde mwana na yo oyo aza na problème voilà mama na ye ntango botama mibale mama na ye sukola ye masuba mama oyo yo mama oyo ngai ke asukolanga masuba ke akenda soki wapi boye baloba na ye étoile na ngai eza vraiment brillant ye seke alingaka leki na nga mingi par rapport na nga na comprenaka mpe yango te papa mama aboti nga ngai mpe mwana na ye alingaka ngai te mpo na nini mama nene izela lolo mama oyo aboti yo mama oyo aboti ngai asukolanga masuba nazo comprendre te étonné ngai ti ndenge omona nga boye très émotionné je ne sais pas quoi faire yango nalandaka émission oyo à chaque fois namona vraiment botrouva mpe basolution nalingi bino bobengela ngai nake na ndako natuni mama atala na priere tokotaki avana ya boye nalekaki ndako mama awangani yango na ye awa so moye eza awa basolution ya bato nazomona ngo azoya na baproblème basolution ezozwama obengela nga mama nalingi na perdre lisusu mobali oyo te na perdre ye te na oloba vraiment personnalité na ye awa te po soki nalobi personnalité monde baotala nga bakoki kobaluka mpe basali filiature bayeba moto yango bakoki koloba babeti lisolo pardon. Ok, merci maman Nanette, merci beaucoup. Likambo lobe sale pe moi passi. Cela masuba on bato yo kaka mibali oyo oyela bango topé même aux atours na to ko kola ce que les gens aussi manayo ko pe sur la masuba wana. Ti tozano prenons l'exemple ndenge tozano ozo kanga sur la masuba. Même pas. Même na kata classe, même ma camarade, parce que là jamais ko bi que non, ko sur la masuba parce que même de konomuka mwasi bo na propre kata nako. Ata jour mon côté to lala ne chambre moko vi ke to koma mikolo yango mutu na mutu kota na chambre na ye. Ata jour mon côté pe to zalaka pe abonné du forme na ndeko nanga mwasi. To zala vraiment la famille oyo vraiment to zalaka bien. Nde l'église balobi église ya biso vraiment te to zalaki na séminaire. Na ebiso toza na retraite. Na retraite wana yango ba yebisi ngai. Je vais faire découvrir makambo ele kaka. Découvrir o eleka. Ngai pe kutu bébé. Mama na nga sukolanga. Na masuba. Na masuba. Na ebité na sala nini yango chance yango kasi yanga ezaye. Soki nga na bongiti na bali prenons exemple président de la République soit ministre soit na bali
homme d'affaires moko boye mais eza famille na ngai eza ye. Ok. Nani Obalandi, je crois que tu l'as dit, histoire très bien. Il y a bien et net. Mambo lobby. Si ma publicité, c'est la maman. Ah, t'es maman Fakota. T'es Fakota. Maman Boya, maman Soni, père passe. On a la fin d'un nene, on a sur la masoubate. Mais tu fais. Aso kate. Bioka makamune mukile ke no beba. Ton la publicité na sima bo to ozong. Bien-aimé dans les seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, tala place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être kotongela apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali bola mo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors, je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place, il y a malamu ya kuchambo unayo, totongi la banane sika, nsamba kozanga te kopamba la génération future parce qu'à tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nsamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Bandeko Balandi, je crois. Tu es dans la spot publicité. Puis, il y a un bête sous cette makasa kolobaki. Bato nyonso bazana besoin de soutenir. Les alliés équipés. On a un membre soutien Bravo Jésus, Benga président Chik Moukadi, ainsi que l'IP au côté de la 14 ans, membre soutien. Il y a les hommes qui plairent. Les alliés orphelinat. Il y a un décomogo et moi c'est kolobate place à outils. Mais ils ont déjà en tout cas contacté Papa Chik Moukadi Topé Thomas Fabien. Bon bazawana. Baza censé vous expliquer comment Makamboza se dérouler. Donc on appelle si couple moi malamu na combo ya Mami Mpunga na Papa Jenke ainsi que na Kobo Sanate de Komoko Susu où on appelle so merci belé grande sœur propre na bien na combo ya Fifi Tumba et puis Fatima Zota Ogozangate. Merci beaucoup. Papa Dinij. Est-ce que maman a commis déjà? Ok, bah si n'allez biso que maman a un comité, mais tout ça ne connaît moi aussi. Est-ce que ma camo ou tu l'as na ou bah pasteur a ébissio ana, ne connaît pas moi ça bien go. Yeah, papa nangai. Na lobi bien, kende kolanga a ébité. Kaka blelot, akenda dauta on akenda ki azaki te. Na uter na émotionné na zalaki na kominda ku mama sali so ndeni yango na ye awambangu. Na ébité, a ébité. Bon, à part ma kambu balobela ki pona yo, alors pour la vie à maman na moto yande kona moi c'est. Balobaki te. Balobaki. Balobaki nini? Balobaki na ngai pe parmi mi bali oyo ba yelanga. Bali mi balé abota na leki na ngai. Ezalaki Jacques na Jean-Luc. Na Jean-Luc. Ah. To mi balo to ba yoka ki yo sula masuba. Ah. De baba kimba ke ba kitande kona. Babota bana mi balé. Bana mi balé. Jean na Jean-Luc. Jean-Luc. Ok, d'accord. Beaucoup de personnes ne connaissent moi aussi. À côté rapidement, petite journée, à côté. Beaucoup de personnes rapidement à côté. Parce qu'il faut aux actes sincères sur la naïna les qui n'ont pas macambo. Non, soit naï. Ok. Ce qui est au quoi naï. Ma poste que ma vie maman zate, mais les qui n'ont pas maman zate la zoé rapidement. Ok. Mami, pousse na quoi? Il y a un tini, non? Pousse na. Au monde, il y a un moi aussi. Pousse na.
Mbanga kasi o kamnina. Zo place au fanda. Eh papa. Zo place au fanda. Oza ndeko na mwasi. C'est un problème. Ne bi te presser non ça la paye. Non. OK. Maman Mireille. Ndeko na mwasi tapesi so numéro poto benga yo rapidement. Ils ont makamwa za censé faire du son en face. Bon yebisanga to esala ndako. Amona ina ndako ekozala vraiment malamu te. Tu que zo lekela. Boyo yebisa makambo boyo en plein public bo tu oyo ko l'exemple na TV déjà. Non. Est-ce que yo censeur yo ka ndeko na mwasi? Parce que na mopo toki je crois que yaki mbangu. Ne mbangu na oka ngumdu suki na tiki na kile. Ah d'accord, promis ate. Maman nene. Za makasi makambo to yebisa biso a oza makasi yebisa pe ndeko na mwasi. Azali kino mwasi, za makasi olobele yango. Oyebi nde tosola ti nde tozala nga na yo. Oyebi bien nde tozala. Nayebisa yo bafiancé na nga wana oyo bakenda. Oyo bakenda esila to mamutu. Bakenda esila yo mona ekenda esila mais pas na nga ça me dit beaucoup. So il o bayo yeli akali ko raisonner kati lo. Na raisonnaka siko yo kapengai. Tosambela catholique. Tukenda kuna na mona basango ba réalité vraiment na mona nanga te. Ti do longwa na catholique. Na longwati. Tosambela catholique na longwa nanga na koma nanga ba église à réveil. Tokenda ka ba ne yango. Mais ba réalité oyo na ke kuta nango kuna na osenga pepa na yo. Oloka elongi ya Nzambe. Longwa bisiko zawa na poza na bande noire ni longi yoka. Toza la retraite toyebi bien toza la retraite mikolo. Pasteur na biso a invitaki prophète moko flamme ayaki. Prophète moko nazo yebisa OK. Ceux qui yo vraiment que makamno e monani te yo vraiment oza koloka. Yo kangai wabi mate. Prophète wabi mi bokei. Nam na bengi yo toza na public ba olanda biso yo kanga. Nakendaki kuna prophétie na ngai prophète ayebisi nga mama naza mama oloba na yo landanga na bureau. Na ke bureau kuna prophète akomo lobela nga makambo ezake na o comprendre kuta ngote elekela ngai na ebite so ondimanga ite ezaka Nzambe muta ondimanga prophète ayebisi ngai tangu na botamaka mama oya biso asuba masuba asukola nga na nzoto yoka premier fiancé na nga akendaka bongo ya mibale akenda ya mibale ayebisanga ayoka nga sola masuba ya mibale sola masuba yaya nasa nini mibale baloba na nga sola masuba mibale bakenda mibale baloba na mama na ozoloba bien tu sais bien comment j'aime ma mère. Tu sais bien comment j'aime ma mère. Maman penda vivre avant de maman sawa. Yaya. Akoso kona masuba kindoki. Nazala mutu mususu na moko. Oda sida bakayendo kiti. Nzambe na mama nanga awa. Nazo yebisa na onkosa po nazwa nini eza peza ba réalité nano de ati ba loba nanga na mibali. Ba ke ko révéler yango na musana Nzambe. Apa ko atende ni na ndima te. Yaya. Mo ba prophète o. Mo be. E bon mibali bon yo zo ndima ba prophète mibali ba loba nanga ke na bima sola masuba mibale. Siko prophète ayeko loba nanga ke. Ba ko wala ta ba chena bango. Seke ba yebani. Dako yeki na eloko pa na eloko na pota simta kena ye. Yaya. Siko sa nde tini. Nka sa uzana ngambu na ngai zoko zala boye. Ta question ngambu te na ta petite no propre. No linga te siko kota ba bêtise mo ba prophète. Ba bêtise mibale baloba na nga na so. Mibale bakenda mibale ba yebisa nga la bima sola masuba solo wana. Après lobi nango pe ko prophète ekoloba yaya. Te. Puna nini yaya? O ngai te. Wana mama na ngai libelo ngala. Yo ko to saboy. Na yo nanga mutakoka ku mama o resona su mako lando kingati fonga mna opota kubona bataka batara tina te muntu yoto na kato finga ngana tara ida mabela mama te yo muntu to ke kutu nomba muntu yoto to kumiso oyebi bien de na lingaka mama te ata balobi na ngabo na mema mama la basana Nzambe ba délivrer ye na ko obele ko so mama yo kangu bobeba na moko nde bobeba na moko ko meka kutu te soki asa conscient na yebi so utala
Si maman est consciente à quoi accepter en gros. So on a CP dans Dans le ngai na sali 4 jours na olia telelo na nzala. Na sambu si mama. Et on si ko yo landa kango te yo na to landa. To landa ngo yo te maman bishi ndi eta maman makasi. Après tout ko le kango awa. Mais si autant to landa ngo, tout quand la solution oyo kaka. Yo te vandi yo to maman rata ngo te. Laisse-moi te vandi maman ko mais c'est bien. C'est bien, Landa. Ok, merci beaucoup. Je comprends de Balandi. Maman Mireille. Tant que vous avez dit sur la masuba. Na yo kata mkombote da tu na la répondre puis na yo kata masuba te. Na ka weka makata masuba ola kindoki. Ezala te. Ate binu. Yo mo ka kala to to beta solo ola posséder no mamba libala. Ya nene. Apo yo makamo sur la TV. L'air lobi mango pe ba li susu. Kama mama suba ngo oyo na TV le ko beba mama bisu ndoka makasi yo na mono sisfe na ba prophète anel na mo pas sisfe makasi ya Mireille ngeza juste une question à tunakio so remo kaka sur la masuba pas na yo kate papa yo kaka te c'est que ezelo moko na ebité to imaginer on me bebe sa répétition ye moko pena la TV na ba tuba ebité ko lumba sur masuba et ye ça se côté souvent dibo ndo so ebika lumba sur masuba lokolo zana catholique ozana spiritualité moko ozana bébé spirituel on ngana on loba on comprendre plus tard sur ko ba prophète ana on comprendre ngo tela mo bilo msenene nongo te kana le ya vana yo wala ngako dia te ko répétition ngate baby déjà beba kala mo moni on loba na TV ngana répétition beba luka nzambe na osala ngo po yo ngana ko linga yo siko ngai tala ndenge na zalaka tala yo ndingo zalaka soni wana ngala ke luka nzambe ngala za mutelo nano ata mwa te tata omo te keza kindoki kindoki nani eza normal ngamo na tabu sivi na mabe yo be eza kindoki yo be tango be sala na yo be bisi na vie yo be bisi vie to bunda to no le kila te be bisi na vie na baby si répétez le baby naza na nzambe na yo na ngande mo ka mutamala baby te OK merci beaucoup je crois wana beaucoup musaba banini l'essentiel ngana tu na kaka yaya loko abiki yayo kaka sona masuba te bon ibi barate papa ou non mon suspect yango to ringa to yeba source na base ya beke na prière babike mama sokole na masuba te bi na mwani ko bebisa répétition maman mukolo bongo maman anti et puis papa journaliste makambo o ba lobelinga soki ezake ba surprendre kinga na koki ko swana ko bundisa prophète wana deux fiancés si déjà ba révéler ba loba nanga mi balé ba kenda na début de si na révéler yo na ebisi yo mi balé ba kenda ba loba eloko te moni ba mutu na vie bazala ka timide poko lobela mutu boza lokola o gêner yo peut-être habiter ko lobela e bo c'est trop dur mi balé nde ba mutu bazala na bango ba bomba neti ngaso na pas citer papa mo da zabo nanda kuna biso to shata mabalo kwa ya za te ya mi beba ba papa ata bakina bango ko pasa nini nango omoni wana normal mibali bayaka. OK merci Bandeko Balandi je crois tolani bayaya mibali ah kudi le bezate il faut vérité bimakaka bravo Jésus et ça la mamsana bobenga vérité non la vérité maman za nzela maman za na nzela maman ba ya oui maman za nzela oye na neza osaka na batu penje ya Mireille oye za osaka na batu maman ba na ti maman na ti olamba ne bongo ati comme ça na ya boy maman ta commis déjà ya ko bomanga awa na télé maman ta commis maman na comité je crois maman na comité pourquoi yo zoni maman de konote o se kuturani undi matin oyo kisikundi somo no moki malile bibala idemba moko yo ba ko bimisa to tebe mo pu welo ko sai bisu sai sana tingane mo ani na sutuki bo na ekuta maman bandu ko lati sanga ba bindi toto bo maman personne ko ya kuta solo ka bo yene nom tama be o pia ngaka raison ba prophète nde ba do panda ba famille abatu moka ba prophète nde ba panda ba famille abatu nde ba bebisa ba via abatu ya ba famille ko to akimia te ba saka ba kimia te o revenir kana mena to ni kam oyo ya nene to ya alobi yango mama comme aso mena que ça vrai eza vérité attitude nous andeni juste bo kama que ça vrai ndeni non non bi soki na supposé bon to que ça vrai maman to ko mandoki ba mkoni non na bi maman sandoki te je ne pas dire ça tu es bisi mandoki non ya lobi akina ko luka nzambe
Vika zota te prof. Et donc on linga tene mutu alobi dika mutu amokimutu. Prof ati mdabisi la munokona ye. Mais mobisi comme njambe batunja malobi na onjabe. Yena yo so na njambe bu. Mais nzamba aya kakati. Aya kala na sima basali. Bon, regarde ça maman nga komi. Maman ta komi déjà. OK, bon, to sengi sport yo. Bola na sport na sima nango, to luka moyen maman aya mo lombango. To na sport. Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 67 63. Presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Bande au balandi, je crois, to migo benga maman, to zi maman te, et puis to bengi to luki na tous les possibles moyens. Et puis to sugi maman Mireille, to maman Mireille si maman neni to ebite, to pe na ebite. Alors, c'est ni maman la tika ya la maman, c'est. Na bon ego ya weda buzoba. OK. En tout cas, non Thomas Fabien Kota, par rapport à Makambo, vraiment, il faut. C'est obligatoire, il faut à Kota. Ils ont sakana te parce que c'est les Kambo ya. Papa, on est au sakana batu. On est là mon buzoba songa. On est quand na bomita na ngai. Nga boko la bana nga msana nga suki. Avant de singa ko de songa TV comme ça sens te. Est-ce que Yoko croit qu'il y a na yo ko? Moi na buzoba ba bêtise na yo na lo. Et dans le temps, on comprend des actes bêtises. Non, on comprend dans mon côté. Non, on comprend. Oh, qui t'a cassé. Oh, le mot pas prophète, non, Lucas, sous prophète, sous total, Lucas. Non, Lucas, pas prophète, mon sous. On va dire, aya tambula tambula. Il y a bien un gowana. Ce que tata derrière vous, moi, mais papa, non. Chance, tu as la maman. Pourquoi ça Thomas? Ah, déjà, non, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. En tout cas. Batoma aussi place en Fanda, je crois. Et ça, vous bien le goye. Batome, batuna kingayo, boni, mais. Et Dieu a fait grâce que quand même aux ongi en bonne santé. Il y a des prophètes qui n'ont pas maman de Non. Il y a des pasteurs dans l'issue. Respect. On a ma bête, la grâce, prophète a vu maman qui est. Aux alazala impoli, mika, tout dans la plateau, bata biso na monde atier. Malembe. Quand il y a même sur auto, même Malembe. Ya obebi sa ezate. Ya Mireille. Wana za ya mama bola nga nena ke seki songi somo ba mama yo problème te yeso ka boyi nga nzamba boyi nga te Thomas na habité babenga homme de sagesse Salomon il y a un problème na habité sur maman na moi quelque temps ko ya mukio soko relater l'homme de Dieu oui. Papa, kombo nanga maman nene te oyebi déjà. Isolo eza awa. C'est qui fait comment on n'a pas griffé. Nazanga soute. Nazanga soute nazoluka solution. Solution wana na okepa marabouté. Naye awa epa usai na nzambe. Po oya salaka na yo azosala tozomona. Problème naza nango. Na perdre 4 mabala. Awa, ndenge nazawa, mobali aza. Na ke luka e. Na hotel te na bar te. Naza na retraite na église. Na ke na église kuna vérité mosuto ya kobima. Ebimi. Mama na nga. Oya melisa nga mabele. Oya mona pati po na nga. Ona linga pe mingi. So de ya na nga te. Oui, non, on va te demander de sucre. Ça, il y a la gâté. Maman, comment on a dit? Mireille. Ma Mireille. S'il vous plaît, au tika ya c'est ça. Allah va m'appeler, on va se répéter ça, maman. Mais to yo ka ya ntina suka. Na bonde ya tapo na ngani no bide ça la fo. Maman. Moi, pas faux, pas. Vous dites, pour faire ta famille, biso. Tu as même moral, biso, non, non, non.
Lolo mama bimindoki. Mama bimindoki yo. Papa. Tika ngana loba. Zana ngoza impoliso mukolo a loba yo kata maloba. Omoto obi misape réputation wa famille en mabe. Yo moto obi bisamu. Siko papa problème na zana ngo. Nakenda na ke église. Na sambelaka baloba na ngai oh eza bo basala boye oyo ka ndenge ezala azala. Mais awa na retraite oyo nde na moni nzamba linginga. Alobi nanga mama oyo abotanga ya naza mwana. Bakito église bayebisa ye lokola za mama catholique balela mama talaka mama Maria. Sango aloba na yeke a protéger mwana o malamu. Mwana oza ni étoile malamu. Mama azwa bongo amona ngo mabe na yebite soki bolamu yanga mwana oyo abote za mabe. Masuba na mai. Asubela masuba sukola nga na nzoto. Soki pe papa ezake na yoka likamango kaka na ekoloba epa bino basa na nzambe nga pe na okanga bino ba lokuta pona ndenge mama na nga lingela nga ndenge azaela nanga na ndenge nazwaka ye olingano mama te po ndimi yango carrément oya oloba mamba boye awa mama na facilité bakatina na boy mbali prene mobala akenda bongo ya mibale akenda bongo ya misato alobela nga vérité alomba asola masuba oyo mususu alobeli nga vérité oyo nde peut-être lokola nazana mabonde lisola losambo nde ezobima po alobeli nga eloko te so yende so losambo ebima nga nango mikaka lokola ndaka mama wana yango na protéger yango na klima na nga refuge na nga église merci nde bela pe kaka église pater na biso tozana séminaire soki eza pe ke pater yanga nakokanisa ke vérité moko boye yokanga nano nasilisa mama impoli eza nini yanu tozoloba naloba mosala nzambe azawa oyo tikanga nasilisa malamu nabimisi okoyeba vérité jour nde makolo oya kobondela nga wana ne place na kobwakisa yo na olakisa yo non boye te ya Mireille bondela o merci yango papa nakende mulai te nde baye korelate ngai ke ndenge ozala awa ozalaka modi ozala babili mama na yo asubela yo yango bachance na yo ekenda ndenge oza awa soki baprie mpona yo basali priere ya délivrance mpa na yo te badelivre yo te inutile yango maloba oyo alobaki na nga na public te ayebisi nga kota na bureau ntango nakota na bureau ayekorelate nga nakimi mbango makolo ngulu ka ndenge ozomona nga boye na lipapa na makolo nakimi mbango nake naluki mama nasoyi ya mama owangani yango na ye awa bobengela nga ata leki na nga aya koyokela yango awa aye awa yoka mama nayebi te basali na nzambe bokuvele biso solution leki na nga menga na Neto beba no moko kanda na yoka o sepera ngati ozala nini yango bando banda kaka suki okanga kaka ozosala kaka musala kobota kanga na zwaka charge ni ozoswilanga charge yango soka na mibala malonga mibala ngo swilanga charge wapi bango naobala kaka to charge mais kasi boliaka bien no pesa ya rolano mo boliaka bien soni te abe charge pesa mbongo malonga soni te ya Mireille ma belle, je vais chercher ni. Et Sili. Il y a posé la retraite. Bon you. Mais quand il peut garder aux attitudes. Qui est politesse na ekasi. OK. Bon ben po ni te na impolo, ben nga po. Mais quand il peut garder attitude non mutana. Ben nga po, ngale ndoki. S'il te plaît. Ne gidi ba ngale ndoki ko ben nga. Yamira. Il faut ben ndoki ko kangi kuna. Yamireille. Toi vous dans Zamba Zalia. Bolimbisa nga so kande mache mataka. OK, merci beaucoup. To limbi déjà. Yoka na muto na Zamba. Na pesa ko da ni matoi kala. Tengo pesa na matoi. Na pesa pa. Oro lingo zotali la ngozo dongo na ile. Ya na china pesa akana ko yini saba sala nzambe. Iso basala. Ena tunaboyani. Osambela ka. Na sambela. Okay, na église to sambela. Akenda pa mama Maria. Ibo wande dani na ke na ndaka tata biso. Makam mibali baloba oyeka subitement boye na église eko relater vérité wana
sikoyo obenga basali na nzambe bando o ba susele mobali bana banela sete mibali yo kali bana to keto so mo yo taka na mibali to baluki bo mibali ngo bazonga mesi oyo zoke bota tata poani yo lingi siko ngana bota tata pe basa mabe okenda landa bango poani Yamira tala basala nzambe basala zo bita les batailles nzambe bango basala c'est comme si aux autres Ok, merci beaucoup. Je crois que tu dois diriger Izanga, s'il te plaît. Merci, maman. Regardez, Petit Nayo, vous en arrêtez dans la prière. Ok, pour mes athées. C'est pas grave. Ok, pour mes athées. Nandi Oyo Kasko, Thomas Fabien. Thomas Nayo. Merci beaucoup. Oui, pas une tunaki sur le Zambia. N'habite. Oui, parce que Makambo est à so vous allez monter le Samba peut-être pour comprendre. Na kizé na maman va quand même maman son doye. Non, bagba qui c'est na kizé. Bonga bina bien kizé tu na tuni kasi. To chali kamba mama. Ozala bana komi. Toma oza TV, là le bana 5 on sa publicité quand 5 di bala te kala sala publicité bana ngwana banda. Ozala ndaba di bala. Na pa biso. Alo tangelo ka makambo yo moko mi pese le gars. Mama. Ozala bana 5. Toma wana apprécier. Olobi Samba on a remis précis. Pourquoi mi précis? Ozala bana 5. Ozala ndaba di bala. Au but de l'obigi et Sali madame de Mobali à Salalima. Nzamba ko salele mosu ezali yo mwasi. Bosoto misunga bazwaki nga bavandi senga nda kote. Fena mana kamona makasi. Ko yeba ko singi sali ke mabani sonata. Toma okuta to luka ye batina to tenga na kaka. Na olinga nena na kisoli kambo ibata mina sanzu. So na o toma yo pe na ko pote. Se na yo po confirmer ba mama to andoki. On va t'explication n'engue aucun de confirmé. Yo moni. Explicateur, tu vas le maman va signer d'abord. Dis quand on a ça en dessous, elle a qui signe. C'est que ma capo peut être la c'est la famille. Tu vas qui n'a ngai. Mamira. Nabi boy. Ok, pourquoi? Oh, so pas la fin de moi comme tu as cité maman bicho ta bilu. Moni li kam. Non, on est rata maman va tu ndoka solango. On est répéter ça maman ne beba la télé ba beba ça tout ça maman na. Ngana ya ne tita ki tenga ya. Alors beba répéter ça maman bango. Ngaite nga mama na minga 9 mois ko jamais même ça personne la TV ne ko funa mama no propre na TV yo aussi c'est na inde na kende okoyoka kasi toma pendant ta 5 minutes pamba bokende toma lo ba leme nga na précis pourquoi vous avez s'agiter et puis Thomas Tangi ni comment mal besoin d'occuper a bien relevé le cambo. Le cambo ça c'est déjà d'occuper. Il y a un jour d'être vivre la salle c'est et comme la c'est wana. Et là c'est Thomas et à lobby na monnaie que nous maman d'occuper. Yo ko isi ko lo ba mutu ko lo ba mutu kana muno robo. Yeda ka lobby ntambe muta so ayebisi muta ete ke ntambe to prophète. Comme on a vu c'est ntambe. Si vous mamire donc on peut permettre Thomas lo baté. Na yo ka Thomas ngabi na kiado ba mbanga na okene na okanga suki na buko ila bana. Ça va yo ka ata pendant 5 minutes bo okena. Merci. La charge le bébé Alex na elle. Tabandolo. C'est un problème il y a les cambo bata ni na tu. Na kise na mama te kaka. Jusqu'à là nazaka net na kise mama. Ngaza posa na subande na yo. Yo o comprendre par rapport ya makambo na ko izo ko mena to longa na makambo ya ya na mama nena. To longa na mama. Yo nanga to comprendre na makambo ni izo ko. O tuvanga normal mbali abotisio atiki no ye akeni. Tu simbi na ngoto to tukabona biso. Si yama to zoke. O tuvanga normal moko mi bale mi satu ni ne. Kidogo to simbi na ngoto. Pourquoi ils ont si bas? C'est question pour me tourner. Nazali. Pourquoi ils ont si bas? Nami boma mobala e simbi na ngoto ya vandi na to le fufu na ngala mi boma na charge bana boko le bana. Na bana boma so social mobala. Yo te OK ni Olanda. Ah, karizo tinga tu. Mais na tingi yo moko. Ye yo beba, mo ndanga lo beba ko la nyaka mama mibala. Na ebe ngalo please.
Bon, on a été des macabres, ça a moko et il a presque une muda gravise makambo na to mama ba na facile muda gravise makambo ya nene po mama na normal simi na to chiki na yo do gravise ngo ko to ko tonzo mona nzoto ngade ko ngabula boti ko mi bali basunura na bana na do shaka bana ngambo mtoto na ngasha zate Honneur. na do shaka onda po na mama bana ko bonga na kwa yo na shaka bana ngambo na capacité wo ndolo na mwana te muda ndo sima to ki manda ko kiminda no ko sa ko retraite ko so ko ki ma ko na ko bala muda yebi ate to na ya vinote chiko yo yo kapasa ni na ko tangilo verset moko na ba ndi ba verset te batangela yo to so ko tenga ngabo ko pesa ka defona ke tango na ndako e na na puta ka uchela ka ah Seigneur Jésus oyo kaka verset wana esunga biso ni je crois à partir wana ezama maloba na ngasuka ma lobana ngande ko tanga na ndako na la Bible te na yebe tanga na ngati verset na otangelo eza Apocalypse chapitre 3 verset 20 ezali nzambe nde mutu aolo eza cause ya makambo ozomona siko apocalypse yango na makambo oyo elakisi ndeti nini so natangi nde okomprendre bon yango na siko to pesa nga devoir siko wala ngo pia nga devoir na ke tanga la nduka na yeba na makambo apocalypse lobi nini yo bote lo la boya ki na ngadi boso yango moi devoir wana omoni siko eza malamu mpo lobi vanda na ndako libala mobali ya malonga oyo ovandi so na ndako azali mais sikoyo loko okomprendre na makambo toosolola te moyo oyeba moto andambe soki azalaki na neti nga nde na bangaka mibali ye kuta te mpoli na mibali azwaka mibali pa pamba ngambo na retraite ya mibali bakumela papa potikaka na ke pardon etiko oyebi ye yango ayaka me bapesaka edebu na bino mpo bavanda na bino te neti ngai moto apesa mobali deku na nga azali te mpo nga azanga ndokela na nsima na nga te nga nde ata ndokela nga te mpo nga nde ata boye biso tomela masanga bandoki bamona biso te nga atei na ndako wala peni apa eleki makambo ah bapa te omoni eloko mona alobaka chaque fois bato bameka mpe koloba na toza na besoin émission esulukaka mabe mais il y a des réalités aussi pasa neti boye bon eza na eloko peut-être bandeko comprendre te evelekao so balandili omonake ndeko a chaque fois soki nazolinga to nameka po esike azolinga te aolinga c'est eza babilembo ya momoni déjà so aza enfute mama kuto azwi chance parce que akimeli na nzela losa yango moni au moins quand même azwi chance wana yake azala révélé par rapport ya makambo oyo eza la base ya kati ya lipoto mais ndeko lokola sala nubusu boyenge ezana na mutu moya comprendre nango pour le moment exact peut-être pour comprendre les ezala les jours mama akondima avouer les vérités wana nde peut-être mato ine efoi parce que la minute c'est comme si à chaque fois ceux qui mo wana envoûtement eza likolo no bachela te content na mato ayoka te moya yoka kuma te ya zo kanisala bi na kene na ngana ke nzoka mbongo na nga ba tunanga nzo ba kei na usilika eloko au kanisala na minute oyo olia mais zo bosa na mobi makapo ezali okay do eloko to ko sala ya mingi ezali tout ça tout cas tout est vraiment te tosala ngo wana vraiment je crois balandaka biso na bravo Jésus en tout cas mama ozala awa et pour parce que olikambo esuka boye te là pena to promettre bino mama ozala et nayebi te toma kosena kopesa mama parce que comme déjà presque na fin de quoi bimi mama boko ya de quoi bimi conseil kopesa mama. Merci beaucoup. Nakoloba na mama bo. Est-ce qu'avant dans la retraite wana c'est que déjà yes le corps oui nazape baptisé. Merci. C'est une bonne chose. Mais na nyonso na obakiselo eloko moko oye. Moni quel que soit maloba ya condamnation et le bama qui likolo ou bien ba cérémonie moko boya mfutuma esalema likolo na. Ce qui déjà yé sur sa fandi kati ndinga fandi wana eza isu nefe.
Amen. Parce que Romains chapitre 8, premier verset sur le paquet. Maintenant, donc, il n'y a aucune condamnation pour la baille au bazar na kati. Oui, oui. Donc, ndenge oponi de yanzela wana ndenge ozana église wana amari kapiko. Amen. Et bandeli et ozala ndenge ozomona mwa lo yeke. Mais à fin de compte ndenge ozo avancer, okoyoka bilenge eza na kati. Amen. Na nyonso wana ezali Matthieu 18. Yesu apesi biso pouvoir ya kodelie oyo eza liye awa na se eza mpe delie likolo. De même maloba oyo balobaki likolo na yo to baseremoni oyo esalemaka likolo na yo soki yo oboyi yango awa na se lola mpe eboyi yango. Amen. Donc eloko na koloba noke tia eliki epai Yesu envoûtement wana oyo mama asali eza nango na makasi mpe likolo ya komwa Yesu. Parce que même Philippe a dit, na Philippe Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom et que tout genou est fléchi saka liboso komona Yesu. Donc envoûtement wana eza na mon efficacité. Yango zo mona ke so landi o mona ke yo na ndeko no bozana ba guerre d'esprit. C'est parce que esprit est comme quoi habiter kati na yo et yo kala tene esprit za kati. Yango ndi moto ezo créer na ka. Na on baka ke courage nzamba zana yo ozala mulongi papa wana wazana wana aukende te. Amen. Akozala na yo akobala. Amen, papa. Ok, merci beaucoup. Tu comme vraiment presque na souka émission. Bolandi ndenge makambo bandi, bomaboni pe finalité nango. Merci bande kwa gimbangiste, merci bande kwa catholique, merci na ba musulman. Les émissions la na confession religieuse nyos. Oloki prophétie, sango mutapesi prophétie. Sango mutapesi prophétie. La Bible bien prophète était sango mutapesi prophétie. Et le nzambe, nzamba eba nengo osela. Toutes les confessions religieuses, tout na binyoso. Nzamba pa mo monde comment kimba non, na bino ba ngiste, nzamba pambola bino. En tout cas nzamba pambola bino, amona bina pambola bino. To comme na presque, to comme na souka émission, mais te promettre bino. Maman te retrouver suite à Makambo Ezali. Merci beaucoup. Bien-aimé dans les Seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai, nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango basa luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon Ezali malbolamo avant d'être pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen.